boka nanu wapi mibeko bozwaka awa yandenga basantima Kinshasa mboka banka tokolata mayaka na epaka bayaka yaka meka yoka tosembola émission na bino de proximité esika tobeta kaka mboka ingeta. Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre fidélité sur nos différentes chaînes partenaires de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore nombreux devant vos postes télévisés, très connectés, hyper branchés, en train de suivre votre nouveau numéro de cette grande mission de proximité, Tosembola. Tosembola, eza pona bino bato solo, nama solo, yabakolo. Tosembola, ba kwa kinini ezo salama na kati ya ba République démocratique du Congo. Oyo ezali likabo moko nkolo tata Nzambe apesa biso bana ya Congo. La situation actuelle de la République démocratique du Congo. Tomoni Franck Diongo, honorable et honoraire, à rejoindre AFC. Il y a Rebelle, il y a Corneille Nanga. Tomoni Rex Kazadi, il peut à la rejoindre Lisanga. Il y a AFC, il y a Corneille Nanga. Ba tête d'affiche Nyoswan. Soi-disant ba leader politico bazala qui na population ya Congo. Et là qu'on est au sala, bazo kati sakuna na facilité. Azaki tapuito ebele tindeko fak ndongo to ebele kazaki na poto Rex Kazadi na poto. A se retrouver na kwa wana ya bakoto ba est na mécanisme nini. Yango to ko insister insécurité na mboka ezali congolais ala vigilant ba konza mboka botelema botala bato wana ba ko dusola ka ndenge ni po bakoma na ngambo mosusu wana. Ingeta, chemin faisant, nous y arriverons parce que le loto yambi, yabino, moi namboka, Alice Lingende, analyste politique, Moko Yalisanga politique, ABG, président, il y a Ligue des jeunes, Tchangou, je pense ou bien Kishasa, Tchangou. Tchangou, mais, communicateur, il y a Baville province, il y a Kinshasa, analyste politique, autocopé, ça y est déjà. Bonsoir Pembote Nabino, président Alice Lingende, enfant terrible. Bonsoir, moi Namboka Ndeko Samuel Bouker, le grand journaliste de la ville-province de Kinshasa, paix de la République démocratique du Congo. Bonne santé, ça va? Santé, ça va, Nazaki Napoto, Nazongi Pika Mingite, Wanatango Tindaki invitation, Naba fatigue, nous sommes Zaki Nabite, pour na intérêt à Mboka, il faut na répondre. Yango Moni de l'Onazana. Yo rejoindre RAFCT. Non, tokoyi okota na lisanga ote eza lisanga pona koteka Congo. Biso etake toza ba congolais, mboka na biso eza Congo. Toza na intérêt ya kobatela ngo, toza pe na intérêt ya ko protéger pe ya ko bundela ngo. Ingeta, toza na intérêt ya ko protéger Congo. O ezali kabo moko tata Nzambe apesa biso avant to continuer masolo, toza na ngama masini. Alain Dewa Mwana Mboka Ingrid Mateta Akeloba Vision Arnold Bopesa biso nanu moi ba séquence ya makambo ndenge salamaki na ba descente na biso ya semaine ndenge lekaki na ko signaler na ba imboka tozalaki bwanga na clôture ya mois de la femme avec honorable Pati Mubenga le meilleur élu ya ville province ya Kinshasa asangisaki coordination ya Ligue de femmes, ya fondation Pati Mubenga abengisaki quelques maman moi échantillon bazaki présenté pour célébrer quand même clôture ya mois de la femme ensemble. Donc c'était là au quartier général il y a fondation Pati Mubenga toza bongo na commune ya Kimantseke, plus précisément na quartier Mikondo.
Images et on se retrouve juste après. Mofuluku ya ba mama bozali komona awa ezali nango concert ya Ferreto ya Falite eza bongo rencontre ya honorable Pati Mubenga mwana ba mama ba kisela lisusu le meilleur élu ya ville province ya Kinshasa nyoso ebandaki na baje oyo bozali komona awa ba mama babetaki nano nzango oyo aganyaki akendaki kozwa sac ya loso, soso, sardine, na ba mafuta ya Will Oz bozali komona wana, ba mama batondisamaki na sai. Bokanisi esili, ba kendaki inde awa toza bongo na quartier général ya fondation Pati Mubenga. Awa, ba mama basanganaki plus de 1700 mama, po ba ya ko célébrer clôture ya mois de la femme na ndenge ya idéologie na ndenge ya ingeta. Nyoso ebandaki na losambo. Lokol ezalaki pe clôture ya ba vacances parlementaires, mwana mboka honorable Pati Mubenga a betaki lokole ayebisaki ba mama pa lendisi bango alobi maele mama zali moto oyo atongaka mboka pe abatelaka mboka ndenge longo bani. Yango na makambo oyo ezali kosalama kuna na este ba République démocratique du Congo ayebisaki ba mama tozala vigilant biso nyonso ekenge na sima ya tata mokonzi mboka pona ko soutenir barsio na ye pe ba wazalendo na ba FARDC alendisaki bango pe a présentaki d'une manière officielle mama oya botaye devant ba base ya Ligue de femmes ya Fondation Pati Mubenga. Batoyo ba persévéraki na ye elongo a décernaki bango ba prix de mérite signe ya ko accompagner pe ya ko encourager loyauté na bango au sein ya Fondation Pati Mubenga. Na micro ya Tosembola boyoka bino moko de apesaki oyaye ba impression. Ezali d'abord clôture ya vacances parlementaires nanga en tant qu'honorable élu à Ville Kinshasa. Lobby ezali rentrée parlementaire. Aujourd'hui ezali journée à Souka. Na lingaki kosilisa yango bongote nangaki na profiter pe na occasion pona ko sepelisa ba mama nyonso ya fondation nangai et surtout pona clôture ya mois ya femme pona bango. Donc to sali na clôture ya mois de la femme na clôture ya vacances parlementaires nangai aujourd'hui elongo na base nangai. Na o etali fonctionnement ya ville. Ngai eloko na kosenga na bandeko nyonso ya Kimbantseke. Oui, Kinshasa ezali na ba problème ebele. Mais biso balobeli na bino déjà tosali mosala monene na niveau ya assemblée provinciale et na niveau ya gouvernement provincial. Tolobi o nyonso sengeli koloba, je pense dans les jours à venir bokomona misala ndenge ko banda kosala mana commune na biso Kimbantseke. Fondation na biso to bandaki yango na district ya Tchangu. Je pense que tozolinga skoto étendre yango à travers toute la ville de Kinshasa. Mais jusque là tozali ko œuvrer na commune na circonscription ya Tchangu, c'est-à-dire district ya Tchangu avec les 5 communes où notre fondation est représentée. Ah! Bon comprendre que tango balobaka Pati Mubenga azali autorité à proximité, bo tchaka tembe. Bon comprendre que ba mama ba tondisa maki na sai po tango ba silisi activité, mama na mama azongaki na liputa na ye na enveloppe moko ya kilo plus ba liaki kolia ba meli ba bini bo tala bino moko ndenge fête ezalaki vraiment respecté. Ah, honorable Pati Mubenga, mwana ba mama, le meilleur élu à ville province à Kinshasa. Misala na yo, elumbi solo kitoko awa na kati ya ba ville province à Kinshasa pe na commune ya Kimbantseke. To sembola, to symbolier. Honorable Pati Mubenga, coup de chapeau à vous, Excellence. Honorable, Tomonaki, plus de 1500 mamas. Puis nous avons des images qui témoigner. Nous avons maman nyo surtout. Azongaki na sai. Omolema. Ba sepeli.
ba monique autorité de proximité mokonzi ya pene pene moto ayebi valeur ya moto valeur ya mama a honoré ba mama na ye ya fondation Pati Mubenga bomoni bino moko ndenge masolango eleki. En tout cas, je tiens à remercier moi Namboka honorable Pati Mubenga na ko signaler na ba imboka au mercredi déjà to kozala na na grand plateau spécial na cadre ya les aigles de la communication du Congo. Nous allons recevoir honorable Pati Mubenga pour parler un peu question de sa vision, question de sa politique au sein de sa juridiction électorale. Donc, qui manque que peut visionner pour la ville province de Kinshasa où ils allaient siège à institution, il y a la République démocratique du Congo. Mais je tiens aussi à remercier mon amboka fidèle Lumbala. Je pense que Azam Muto Oyoyo abanda déjà koleka na émission na biso to symbole depuis longtemps pour na kolobela makambo etalaki version ya mwana mboka Pati Mubenga to ko rappeler banda yango banda kala. Il était encore enseignant à l'époque. Yango moni atiki ba enseignant jusqu'à aujourd'hui, il est toujours enseignant mais en même temps député. Yemo yebi nini à se partageaka ba tashwana parce que créer eza vie naie quotidienne quoi. Coup de chapeau à vous honorable Pati Mubenga, le meilleur élu de la ville province de Kinshasa, Mwana Yabamama. Deuxième élément, Roots Kulumba. Tout ça bon na commune ya Masina. Bon mona ki ba difficulté. Oh population ya Masina bazwaki. Pona kobima. Ba koma na boulevard principal, route nationale numéro 1. Ba difficulté zaki énorme. Mais notable ya Malonga. Ozali na souci ya population ya Masina. Je cite son nom. Excellence. Chimakinda, Punga Jackson, Motonzambe. Bomoni bino moko na ngonga ya moke. Ba image ya wana boko mona ndenge ba tu bandenge bandeko ba témoigner. Bino moko bozona nu séquence ya makambo ndenge lekaki jour ya mosale bandiko salama peto clôturer bisa na ba imboka bientôt là et kozala déjà na finition nango mwana mboka emoko excellence Chimakinda okita wana pona ko inaugurer nzela wana. Image avec Ingrid Mateta. Donc il faut reza ya son excellence Chimakinda mpunga Motonzambe Jagger. Dans celle là que kulumbe zonga na beauté nango ya kalandenge zalaki. Na patron na biso ya ville Kinshasa gouverneur Daniel Bumba yom dans celle effort oyoyo apesi biso makasi susu pa ya son excellence Motonzambe Chimakinda po lelo kulumbe zonga na kitoko oyo. To sepeli makasi o Baby, bamisale bele esalama o lobi kuna na to moni pena musale esalami na ndenge sengeli donc batu ba ye mo ala sur place ete ke ote azalaki akeite azalaki abanda 4 heures si quoi azana biso donc to ça venir sur excellence donc alingi ta ko ke libanga moko kende ki boye bien panti mo esalaki boye ozelu moko ezanga kite. Donc les anguilles, il y a beaucoup de choses. Je vais promettre le temps que vous allez promettre il y a combattre les mots à bon père des familles pour qu'on néglige en le souci. C'est pas ça quoi bijou pour le moment. Photo comme ça, photo se pèle en maille. Dans la machine là. Donc message mo za ngoni. Na sengi na ba machine nyoso. On a vu là ba machine ba to vraiment ba machine là comme na keto. To yebi ke machine ba linga la progression té. Donc ce qui me doit ça likambu et comme raka o bazo sala likambu moko et sala maraka o et aussi la terre on va dire que pas critiquer parce que moi c'est et quand on a critiquer donc oh les gens ata batu ba critiquer suite nango c'est déjà compris que et aussi là très bien merci beaucoup ça va tala congolais oyo alingi mboka na ye wana masina bénéficier na bato maklonga ebele bazaki bazwi pe ba fonction makasi ba sonjaki te na kosala kan route wana ba misu ba détournaki misolo oto kotanga ba komona ba mikolo ezali koya
oleba me makoseka epa ya population ya voter bango ba memi kaka kolela musala bango komema kaka kolela désolation na désolation to kopesa ba détail na ba numéro zali ko ya passer toza wana mwana mboka o déjà to présenter kibino Alice Lingende enfant terrible balobi ya parti politique ABG malgré parti en peso qui est déjà na kokufa to koyeba te Jonathan Wata abomi parti to ateki parti mwana mboka Alice Lingende. Merci les grands journalistes de la République. Na sepelaka mingi koya na émission no poser émission oyo ba yimboka ba yi congolais balandaka mingi. O ba congolais ba mesana kolanda. Uta na mikili ya poto ba congolais bazo benganga trop. To moni absence na ona émission to sembola. Jonathan Wata songe ambeli défenseur ya ba congolais nyo surtout alali pongiti azaka na kata musala. Jonathan azali eli ya changu mais Jonathan misu na ezali République Mobimba parce que azali président ya parti. Na ngongo tozo lobanga na yo Jonathan Wata azana Kinshasa te. Jonathan a déjà quelque part qui na province parce que azana mission ya ko implanter parti. Banda kala wana implantation na ici la te. Non, implantation à parti ezala et salama. Mais na moment bo sala implantation bo kena ba élection sili, il faut ba restituer parti. Tant au sala azo restituer parti, a restituer na Kinshasa te. Il faut restituer na 26 provinces union surtout. C'est pour cela que yango mais yo na yeba ki yo zali bras droit ya mwana mboka honorable Jonathan Wata bien le suka. Yo zaki na mikila poto, ye pas zaki na mikila poto. Oui. Bozonga ki ensemble. De ya zonga ki apenga na tikala apenga na yeko zonga. Ya zonga ki avant yo tikali. Mais tant yo komi poni ba voyage on a studio na simana été pour bosser la route ensemble. Bon, c'est la politique hein. En politique eza na ba caprice nango. Eza te na voyage no sto mokonza kokende esengi ka ifonga na zala. Eza na ngape na zana makamusu so sala belo yebi. Babiloko na salak. Na moment que ya organisé déjà que ne place tel peut-être eza na moment penga était que président liste na zape na makambo na ina sala. Yango ils ont tout en tête tout ça en route ensemble. C'est ça. Si on a bateau ba ko traiter mon mboka Jonathan Wata bien le suka tribaliste. Ba lobby ceux qui le lobo opportunité ya misala. Ya zalaki attend que aza député national non? Député provincial. Député provincial. Na provincial na niveau ya Kenge, yem tazo gérer assemblée provinciale pour mutula gérer assemblée provinciale ya Kongo. En dehors ba tunem su ba na province su ba ko sala misala. Mais là on est au sala ke no poto monaki na ba couloir ezolo bama. Que qui biso to me ko na terrain to me ko to sali mo investigation to sonné bata yimboka est-ce que parti ABG réellement bazali ko avancer convenablement ou bien tozo mona mo ba leader rebelle ba tête de belé to mona ki non ba ngonde bazali bato ba constitution qui bloque pe force à parti bazali ko kendi ndakisa to tu komona lobby to assister na adhésion massif ya mwana mboka honorable honoraire Arma Ifuketo oya tiki Jonathan Wata bia lusuka akena yepa mama mutinga na lukina yeba eloko nini sali mwana mboka wana Arma Ifuketo atika yaya na ye Jonathan Wata polo bakaza yaya na ye alobi na ngai mwana mboka makambo kosolezali ebele meyeba ke autorité morale azo fongwama te ko fongwama te na ndenge sikoyo yo lokolo zaka na autorité morale eloko ni ezo sala bato ebele batika ABG parce que nazo kaka na même diapason wana eza na ba audio moko ezali ko circuler soki toza na tante ko chango pe oto yo ki voyage autorité morale azali koloba nzele ezali polele o azana posa tika parti atika kende est-ce que un président est parti à cause de la réaction de l'Ingewan. Merci mwana mboka Samuel Bouquet to sembola to yepeto sembola na ba yimboka nyoso ba vérité ah ils ont fait polele Jonathan Wata bia lusuka na batu nyoso to tangi ndengo bengi na CP na ndengo bengi honorable honoraire ouais honorable honoraire honorable honoraire Arma Ifuketo. Pourquoi akoma honorable c'est grâce à Jonathan parce que babenga ke coaching na tegi sur terrain yango comme ça qui est député mais les problèmes ezali batu baza pressé trop batu balingi conseil la mboka te
bato bazoluka batalaka ba ventre na bango. Un parti politique ezana ba ambition oyo pe na ba valeur oyo etalaka ebundaka pona mboka. Mais tant bato baye na kata parti munene lokola ABG oyo ezali implanté na 26 provinces ya République démocratique du Congo, bato moni balongo wana bato yo bazoluka ba intérêt personnel. Tandis que Jonathan est autorité morale ya ABG, il y a zoluka intérêt à bato nyon surtout. Et puis quand tu parles que Jonathan Zali tribaliste na kamwe, so ka Zali tribaliste biso bangalo toza tout autour ne Moussa ni to sala parce que yeba que tant bato ba que Jonathan Zue loka pesi muyaka non. Aza pe na raison parce que tant a bandi parti na ye ABG, tant a bandi parti abanda ki ona banani na bayaka. Hein? Tant a bandi bato ba ki oche maboko. Bato bandima ke na moment que azana difficulté. Bato ba yaki ba chai maboko afin que abunda bitumba. Ezaki banani bato bandundu. Nde salinini. Non, na yebe nazo ya place elaxine. Elaxi que tango nga nazana pasi. Yo changa maboko na mati na bosa no posa ndeko nanga. Oh non, mais c'est ça, je suis obligé à aider yo. Nous parlons ya ko sunga yo. Voilà mboka teke malembe. Tozolo bela club d'amitié. Tozolo bela parti politique. C'est ça nazo ya te. Na kata parti politique ngano toyebi. Il s'agit d'un parti politique. On doit savoir faire la part des choses. ABG association bayakate. ABG c'est un parti politique, c'est un parti national. Yango moni ke biso bangala toza na kati wana. O moni biebe kolonio surtout eza na kati ABG. Mais bato bazo bimisa ke Jonathan za tribalisme ezingolo bake baza bato yo balingaka ba dépendre na poche kaka ya Jonathan. Mais c'est quoi bon opportunité mais ça attend aux monana Jonathan zopé ça tata moi si na a bengi bande connaît na popo kabaka on na feshi ndeko na ngai apesi bango ndeko na ngai bazali ko evre na kata parti awawa et dans la province mususu ba se retrouver te ba kolela na ngina tuna mutuna bo perdre ba jeunesse belé changu balongwe na ngina tuna mutuna batu nyonso balongwe o balongwe sikoyo yoza mopandisango yebi misala o islamaki na campagne pe na parti bato balongwe na sai musa ko lekanga na lobi na yo biso témoin ba nana sai musa ko lekanga na lobi bo azate mais pourquoi nga na longwe malembe mituna ezali yanga biyano ezali ya yo mais na ko rappeler pe na baimboka tozali témoin ya makamu ndenge lekaki na période électorale to mona ki ndenge omuyaki mayo na yo oui il y a des fois au salaki même 5-6 jours au komaranda kuna yo te c'est ça ozolia fufute ozola la pongite olobi au nom du parti je suis obligé de travailler d'arrache-pied pour na ma victoire na ngambu ya mwana mboka Jonathan Watabia Lusuka n'est-ce pas au boya pe misala oui tozo rappeler ba imboka ba proposer ba mitukana ba jeep na mboka oui ozali lokolo oza muto ozo travailler au tika la loyal na kati ya parti ABG na autorité morale na bino Jonathan Watabia Lusuka au boya ki ba bloko nyoswana ce qu'on a retour peut-être aux opportunités le Jonathan yem dans autre poto ou bien aux qui na makamno mususu nazina une opportunité moroté mais naza na patience nayebi ke nzamba ko sala parce que jusqu'à maintenant Jonathan Zue loko moroté non Jonathan zotonga banda kuna ba ma campagne jusqu'à maintenant aza député azali député azalaki badida otonga na maluko te na na tongi te mais temps ezali totika tocha Jonathan na prière ce qui Jonathan ngana toyebi à part Jonathan cause la député bi fonction Jonathan Zue Namboko, à part cause la députée, à part ndongo ebele député. Tu as ça PCA quelque part. Azala ke mesiko azana eloko moko ya zuité. O ya ko bana. Maintenant on cause PCA pesa ki bana misala. Ya pesa ba tebele misala. Na changu pesi bana. Na changu apesi ba. Aux chef électoral na. Na changu apesi ngoi musala commissaire ministre finance po asunga baleki musatikali. Apesi ngoi jangoi. Asali ke jango ya koma ministre finance po asunga baleki mususu ya changu. Ozomon akomisi honorable Ama député provincial po asunga pe baleki ya masina. Ozomon akomisi assistant na ye o azalaki suppléant na ye o azalaki na mapela akomisi député national po asunga veut dire Jonathan asali musala oyo et répondre na ba critères. Mais bana wana surtout baleki na ete. Te baleki nete? Baleki nete? Veut dire le problème ane ozongelinga te na lobi ke Jonathan soki apesaki bango parce que tant azalaki na temps faiblesse bato bayaki ko soutenir liboso ezalaki bayaka.
ba soutenir ti tant azu ba fonction atika bango te a soutenir bango mais à part bayaka a pesa be bikolo mususu mais jusqu'à maintenant toujours bangano Jonathan Zuna no le côté o a repes nga pour le moment je suis à l'ABG natika na ABG et toujours ça mais toujours ba mérmir déjà qu'on nga la lettre no il y a au déposer lettre no il y a démission te ba to solliciter mais jamais tellement na lobake na ko trahir quelle que soit ma faiblesse il y a Jonathan pour le moment il faut natika la fidèle mon qu'il me dit que non jusqu'à maintenant liste aza fidèle devant Jonathan wata bia lusuka ozasir mangambolobi te nazasir alende wa kobomba partie émission yo akobomba yango bomba ngo na archive olobe moko on se rappellera pour na magamba stade municipal voilà stade municipal soko image Jonathan travailler na kata stade na image au monique différence les amakas osolang au moni pe image ezali au moni pe image ezali bana mike baleki trop oh là là so tie image au moni bana mike baleki trop yami balo moni batandi bakiti bat bavandi bande tina suka mais stade à Jonathan kiti ezalaka te batutu ya kotelema batu be bakanga mi espace ezate tili banda au moins un peu de différence honorable au moins un peu Armand Fouqueto et puis ami balé honorable yaki nani Mama Mutinga azali député azali moko na kata villa Kinshasa azana ba base ne pe na changwa tango asalisa organisa activité meeting na e abengisi ba base ne baye kolobate kezali nani non ozolan bana nyonso to balongwe parce que ba comprendre déjà politique moi muke oyo Jonathan coaché bango Jonathan za papa a coaché bango alaxi bango nzela vu au Jonathan zwaki bango na au Jonathan tiki bango changement ezali moko ta kolobake Jonathan kabarate au Jonathan service le côté lelo bazana banda ko ba 2 niveau 3 niveau c'est grâce à Jonathan tant bazana Jonathan te bazana banda côté bazana ba studio ba ovanda ozo comprendre veut dire que batika Jonathan bana changu tu balobi ke bazana simaya Jonathan ya autorité morale balobi mututu ko na changu bakolia bango mbongo mais mitema na bango na confiance ba pesa ngo pas Jonathan ozasir mangambolo oui nazasir biso to bomba image to rappelons un jour mwana mboka Alice Lingende Trans Academia. Qu'est-ce qui se passe? Tokomi ba victime ya makambo o ezali ko salama na kati ya mboka na biso lobi après prière tozalaki kokende quelque part na cadre ya misala mais on était menacé, agressé par soi-disant quelques agents. On va comprendre que biso mabe na niveau ya Kimbuta. Mabe bisi mutuka bota bino monde mutuka babeti mabanga. On a un ndeko Samuel. Biso moko to kimaki po to kokaki ko supporter choc wana te. Ba caméra ba panzi nde bozomo na ba caméra wana ba panzi yango. Ba bi mushashino ezaki na mo quelques bablo na kati. To ko senga justice. Et ça, parce que nous continuer déjà l'enquête. Mais sans plus tarder, tous on nous balance. Il y a un message aux étudiants. Il y a Congo, qui satisfait Tango, Trans Academia, ils ont la qui na bango peut aussi moi message. Il y a le directeur général, il y a Trans Academia et on se retrouve juste après. Merci. Tokembi na ndenge mwa boya osakana te depuis Trans Academia ba grevaki tokembi mabe tobeta ba makolo biso ko le joueur tobeti banda ki ngasani ti 14e makolo. C'est avec une immense joie que les étudiants de Kinshasa ont accueilli la nouvelle de la reprise de la circulation de bus Trans Academia dans la capitale, avec un bonus de 2 jours gratuits offert par la direction générale du mardi 17 au mercredi 18 mars 2025 après plus d'une semaine d'arrêt inattendu de service. Je suis dans la joie de revoir nos bus en circulation parce que Trans Academia assure la sécurité. Trans Academia, c'est la sécurité. Je suis maintenant avec une ferme assurance que j'irai à l'université en toute sécurité. Donc nous sommes vraiment dans la joie. Nous remercions beaucoup notre DG et les comités en général, voire même les agents de Trans Academia, chauffeurs, les régulateurs et les vérificateurs de l'abonnement. Handicapés durant cette période de cessation d'activité, les étudiants abonnés racontent les calvaires qu'ils ont vécus et rappellent le rôle essentiel de Trans Academia dans la vie estudiantine de nos jours. Pour moi, c'était vraiment un peu compliqué parce que
j'ai fait les billets et je n'avais pas vraiment les moyens de dépenser. Au moins, j'ai dépensé 15 000 francs ou plus pendant ces 2 semaines. C'est une période qui était trop difficile, surtout pour moi par exemple, parce que par jour, pour me déplacer de la maison jusqu'à la fac, je devais au moins dépenser 20 000 francs ou plus pour arriver. Ouais, pendant ces moments ici, c'était des moments des atrocités. On dépensait beaucoup de choses comme somme d'argent. Et nous, on quittait des Tchangou jusqu'à Gombe. Ici, on dépensait au moins par jour 12 000 francs comme aller-retour. C'est un moyen de transport le plus facile de la RDC. Dans moins de coûts, vous arrivez dans une longue distance. Alors, avec ce sacrifice et aussi les bons projets que les chefs de l'État viennent initier, alors cela doit être soutenu. À ce point, le gouvernement, il ne faut pas négliger ceux qui transportent les personnes qui sont mieux placées pour l'avenir de demain. Très satisfaits de ce retour à la normale, ces étudiants en ont profité pour remercier le comité de gestion de Trans Academia, conduit par le directeur général Georges Ongelo Dangawa Mumbu, accompagné du directeur général adjoint, et lancer un appel au gouvernement afin d'assurer la régularité du décaissement des subventions d'équilibre pour la paye des agents. Signalons également que les services de transport scolaire TAC Kelassi et TAC interurbain ont repris pour le bonheur des élèves et de voyageurs. La situation est apaisée. Nous avions eu à échanger avec notre personnel, le comité de gestion avait délégué le directeur général adjoint qui est après langue avec les agents, et leur assurant qu'il y aurait paiement dans les heures qui suivent. Chose promise, chose faite. C'est ici l'occasion pour nous de remercier l'implication personnelle de son excellence le VPM Jean-Pierre Bemba qui nous a accompagnés pour pouvoir trouver une solution. Nous remercions le ministère des Budgets, le ministre Boji, ainsi que le ministre des Finances qui nous ont aidés ainsi à pouvoir payer les salaires de notre personnel. Donc, les agents ont été payés. C'est depuis hier que nous avons lancé la paye. Et ceux d'Equity ont tous été payés. Il reste ceux de Robank dont le paiement est déjà en cours, enclenché. Donc, c'est aussi ici l'occasion pour moi de lancer un appel vibrant à tout le personnel de Trans Academia, surtout nos amis les conducteurs, pour leur demander de pouvoir reprendre les services. Nous sommes là pour servir, nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État. Ainsi, nos camarades étudiants attendent depuis ferme le bus. Nous souhaiterons à ce que la reprise soit faite ce lundi, que dès ce lundi aux heures matinales, que les bus soient au niveau des arrêts, pour ainsi servir les étudiants comme d'habitude. Il n'y a donc plus de raison de revendiquer parce que l'État nous a accompagnés. Nous sommes donc appelés à servir. Eh bien voilà, Bomoni Binomoko, message à des jeunes qui ont lancé un message dans une réaction à bah étudiants qui ont fait ça, mais quelque part moi sous ces arrêts, il y a quelques gens oyo, bah mes gars qui ont agressé biso. Pourquoi? Pour na bango, toza trop pro. Tous aux côtés la DG Georges Ongelo Mingi pour la banque il faut déjà kende. Bani so mon a été parce qu'ils ont géré bien. Or déjà batou banyongo azalaki na bang ya na ngo ba arrière azalaki na ngo ameka déjà ko luka solution mwandambu par rapport à futa ba agent. Mais tu comprends ma kambo nécessité là ibanda kala et ozonga juste pourquoi moi analyse par rapport à moins insécurité au salama. Et ça les biso passe une insécurité aux alliés aux les cas. Ndeko na biso journaliste Samuel Bouquet ba menacer pas ba agent. Ba agent il faut maturité za na ba service à l'état. Tous a un peu na maturité. Parce que y a zali muto azo sala musala pour intérêt ya peuple. Ce peuple a pessier mituna, a tunie mituna par rapport ya société na bino azo obligé faya azo ba enseignement. Ce que ba enseignement wana ndeko permettre à luka ba vraie raison. Ba vraie raison o ya lukaki à la qui n'a pas imboka nyo surtout même le gouvernement provincial même gouvernement central bah comprendre que moi n'amboka Samuel Bouquet azana raison ya ko féliciter DG parce que DG alo sa Moussa na ye na ndenge sengeli bino baja o boluka ko menacer ba toazo tinda bino ke pobosa ke déjà kende en tout cas eza propreté to monake mutukane ba panzi ango eza propreté. Et ça bien que parce que bozo laksake image à ma be na kata société. Ça montre que boza ba gens oyo so ina rosenga na DG soit na autorité entreprise ba suspendre bango parce que za biloko o bango ba ko salate. Surtout kota la que c'était hier non? C'était hier le dimanche hier, après l'église. Après la culte. Autant la partie de 21h. Tant aux yeux ba message wana et ça la ba autorité ba bengaki
ba regretter na action na ebele ozomona téléphone ezaki nga tout moment so déranger pourquoi ba regretter na action mais ndenge ni ba gens ba ngene retoucher Samuel Bouquet o azali peut-être boye baka rôle ya ba journaliste c'était bino ba gens o bozana kati ya ba entreprise ozomona autorité moko soit déjà travailler mabe wana ezana makanisi na yo azo travailler malamu na intérêt na bino badongolo misu oyo bazoluka ba remplacer ye bazolula kiti na ye baza na posa babanda kote ya bino ba onopesa no ba discours mabe peut permettre bino bolinga été mais boye ba question 2 jours accueilli j'espère que bozonga na ba nyongo ya bandako nazo assurer bino soki bo salaire lelo na kata Libi ba raisonnera nani Kadhafi ozo comprendre parce que erreur moko gobe bisa vie na yo nazo ebisa bino ba ja ya Trans Académie boye bake so DG wana kelelo bokozongelaka babengana bana bino na ba classe bokozongelaka bozaka na ba nyongo ya bandako mais grâce na ye ata ebelete na ba association na ba société nyo surtout toyebike moi ba kokose ezalaka mazo bunda d'une manière à satisfaire bino et l'ignorant baké bo tché à l'aise bo za la même morale bo travailler actuellement bo sale pan de ko Samuel en tout cas pour na ba kinoa pe banan tout ya changu baza d'accord te ba CPT to sengi na DG na ndenge ba ja bazoki si mutema ya moko ya ba journaliste moko ya République démocratique du Congo en tout cas DG na ba cadre tout ya kata société bo luka bo réparer mutuka ya mwana mboka Samuel Bouquet. Je pense que merci beaucoup mon mboka na ndenge au passé message ça montre directement qu'on est de cœur avec vous. Parce que tu as presque qu'est-ce qui se passe dans Massina? Nalingi pour batebele ba kotangaka ndeko Jento Bouloki président ya Grand Massina a lobby a alimenté na ba réseaux sociaux bourgmestre Chikou Katumba Joseph a teki même Snell bato bazui message wana ezui impact mususu na niveau ya ba réseaux sociaux. Toko mituna Grand Massina to mona kaye ayaka na makambo ba projet belé to sunga mboka to batela mboka to ça mais to sunga ekolo mais finalement est-ce que cordon Dieu dona Grand Massina réellement bazo batela mboka ou bien bazo sunga mboka ya solo na ndenge longo bani na nzela ya ba façon na bango ya kosa lit. Bon en tout cas ils a pas si peu regret makas soki maloba wana bimina munoko ya cordon Dieu en tout cas na regretter. Moi ba valeur oya zara na Massina jamais akoro ba biloko wana bugumesa zana ni poke ndoteka Snell avant le biloko wana soit muto yaki oyebisa yo kende ko bebisa image soit personnalité ya bugumesa okoro ba biloko wana teza biloko moko ya salité oso comprendre eza biloko moko ya salité faut regarder la valeur ba valeur Massina il faut to garder ango to laksa na ba yimboka ke na kata Massina eza na batu batangi eza na batu ba raisonnera malamu Bugumesi ya Massina nazo ebate bisika nini oyo bato bazo monele mabe parce que azali le seul Bugumesi oyo azo travailler pour l'intérêt ya bana Massina azali le seul Bugumesi oyo azo sangisa bana Massina bazala uni pour a relever ba défi tout ya Massina tangu biso bana Massina o toza na posa peut-être to remplacer kitinae mais tant to linga to saka ba intervention il faut ça ba vraie information to pesa na population tant oza soit ozo envier kitinae donc on est comme ko envier to ko banini elingo ba ki omoni moi mobalo benge mwasi ozo comprendre batan comme muto na zaka mobalo yobite azaka mwasi c'est ça yango zo lo ba auti ko lo ba non Bugumesa Massina teki Snell azana ni poateka Snell et puis bandi ndenge nini et puis marché wana ekoleka na nzela ndenge nini uzomona veut dire ça ba biloko moko boye na respect oyo quelque mitu ya bana Massina ba pesa kae j'espère qu'il y a koleka na TV kana betando ikio ya lekaki a retirango parce que et sali passi et sali soni makasi na commune ya Massina eza commune ba valeur tokondi mate mutu ala mungi na tongo abebisa lokumu ya autorité ya mboka eza bien te et puis autorité to vandi biso tout bana Massina to comprendre que le seul bourgmestre o nde mutazo luka intérêt ya bana Massina pe azo travailler tongo midi pokwa to lingate mutu moko atelemi na alamuki na tongo abandi ko créer autorité to le sepela en tout cas toza desi pona o nyon surtout cordon ya Grand Massina
à lobby en tout cas mais à chaque fois c'est toujours Gento. Bon quelque part pardon Cordon Gento fana la première ban Zoa télécommande tchana mesa Matsa voli makasi yoka Cordon Gento ozandenge mundeko wauto loba ozande kwa ba valeur biso toyeba ki noto fandaka to monaka makanisi yo pesaka to bate muto photo simba ye malamu parce que azali moko ya ba bibliothèque malonga tozana bango na kati ya communauté na biso. Mais petit à petit c'est comme si on perdre ba pédale, on dit qu'on perdre ba valeur, on dit qu'on perdre même kibomoto. Tant que vous allez insister makasi na makambo etali gestion ya commune façon comme ça la bitumba yango et obimisa lokwa mingi muto ya keto ezo bimisa moto modongolo miso moto ya motema mabeli kundu parce que bazo zelela na ba proposition mais yozo ya kaka na ba insulte na ko alimenter babiloko moko oyo ezosala ba désolation surtout dans les réseaux sociaux. Avec tous les respects cher Digento ndeko nanga grand frère nanga nabi ki ofanda na bali boso yo ki quand même message dans lobby zona makanisi na ya mabe chango na poche zo makanisi malamu chango na moto chango na cerveau tokumbela masolo ya mboka ensemble tosunga mboka na kutunga na kupesa na kama makanisi malamu tosunga mboka na ba kofinga te na ba critique te pour ezo perdre sens ya kibomoto. Faut que ba ko garder ba valeur nabiso. Je pense que le message est passé. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro Bozaki Nebele Boko Landabiso de partout. France, Belgique, Allemagne, encore une fois na bénédiction ya honorable Mamadou Gakou, délégation à Tosembola, Tozoya Mali. Mali Bamako, on arrive grâce à la bénédiction de l'honorable Mamadou Gakou. C'est un papa social, un papa qui aime beaucoup ses enfants, un papa qui a un cœur très sensible pour accompagner toutes les activités positives de la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays frère du Mali. Donc, entre Mali et la République démocratique du Congo, il n'y a pas de microbes. Nous sommes ensemble, nous sommes une grande famille, surtout grâce aux différentes actions de son Excellence, Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens en République démocratique du Congo, honorable Mamadou Gakou. On est ensemble, il n'y a pas de microbes. Cher frère président Alice Lingendem, caméra wana ezabino, na kati ya caméra wana président de la République azana kati, na kati ya caméra wana maman Judith Souminwa, otoyoki ke rapproché na yemoko auti ko kanga roulage yango bakendaki na kanko na lobby. Donc non to confirmer information na teme les cas na bakati ba réseaux sociaux to linga to confirmer information ana si réellement information ana zabongo moi analyse ce qui est information ana zabongo en tout cas to condamner ngo Congo ezali mboka ya mibeko état de droit exister. Il faut toyer ba bis ba autorité tu ya mboka bazara na respect na ba petit peuple parce que to moni garde corps qui ne roboma mutu parce que abomi roulage ozo ya sens unique afongoli bango tunzela voilà baleka mais na bareta wana pese kanda ifa kita non azan nzambete oya hotel mabeti pa ba mituka to elongwe il faut to respecter même ba roulage na biso basaka musala ya makasi puis musala moko ya risque kolekana bino bato bovanda na baba bureau bino bozwa clim bango bozwa moy il faut tant to komi wana to pesa bango moi respect na valeur c'est bien to condamner ngo pona ko na ko silisa to ebisi bana nyonso tu ya ville ya Kinshasa pe bana tu ya Chango parti na bino ezabo moko na kata Kinshasa pe na kata Chango kombo nango eza ABG o esimba mina mona mboka Jonathan Bialusuka Wata to sengi bino na moment oyo ba activité nyonso tu ya parti et bandi déjà ba réunion zo salama aux aganakata section veut dire jour il y a réunion ba section bokena ba réunion bino na kata ba fédération bokende biso pe na moment oyo to bani déjà musala o tozo préparer déjà 2028
toyebi ke ABG akozwa su ba député koleka mingi. Bozasir. Tozasir, torobeta bango makasi. Baba na mike. Honorable Jonathan Watabia Lusuka, fongo la porte. Fongo la biso porte d'ici jeudi vendredi oyo. Bon mituna rotuna bino ezebele. Tozala wana na bande kwa lendewa. Wana tokoyane ndako. Pour mituna kotuna est-ce que réellement au garder kaka ba valeur na auto yebelaka eloko po to eloko ni esali otenga makasi boy. Ba yo so bando kende batika otika la yo moko. Soki batike le change ya be jango yo moko est-ce que okokango Jonathan Watabia Lusuka. Balobi c'est l'union qui fait la force. Mosapi moko so la kelongité. Ozana besoin batonyo sona basanga no tour na yo bo pesa na ba idée. Mais na retour yo pesa lam quand même na motema malamu. Ya koyeba ndenge nini ya kotambusa parti politique ABG oyo moko lo bageno histoire nango banda na changu. E banda na changu 8 ondimi. Mais changu ngo pesi bango nini? Question mark. Émission na biso sili. Soki ndeto lobi bolandi biso belé, je tiens d'abord à remercier honorable Pati Moubenga, le meilleur élu de la ville province de Kinshasa, honorable Francis Chibalabala Mukunai, balobi les linges sales, c'est là au niveau de la famille. Peut-être que tu comprendre mais le kamunanga na roboya ko rappeler binoté. Ko lia kanyama ya lito imoko toza déjà mokonzi. Lia kanyama mato mi balé. Bato waza tout autour na bino ba raté que non moi na mboka loba boy. Moi je reste journaliste. Un journaliste n'a pas d'amis. To ce qui na butu aux mandat peuple, OK ko sala makam contraire à peuple na ko dénoncer yo. Eza mabete aux mandat peuple. Au servir pour la peuple. O tena ya maki bukera na pesa je moi o pesa ki wito liaki. Mais ozo gérer makam mboka. To ki ba vantir na makam mboka. Ozo na mandat peuple, respecter peuple wana. Peuple va respecter ba bloquer kana ba WhatsApp te, wana za respect peuple te. Oko bloquer ba électeur non na peuple te. Et na ba WhatsApp te na ba Facebook te. Wana ezali méchanceté. Donc totikal dabino même moral, je tiens vraiment à vous remercier. Grand frère Nangaï, honorable Francis Chibalabala Mukunai, de tout cœur on est ensemble. Merci à l'honorable Mamadou Gakou, le président du Haut Conseil des Maliens en République démocratique du Congo, et Excellence Punga Chimakinda. Punga Chimakinda, Jackson Motonzambe, route Kulumba Kitoko. Honorable Raphaël Kebongo, Masola Kosolo les Ebele, il faut tout le monde harmoniser. Parce qu'il a cessé, Bilomo Zobe Tama déjà, et autres c'est Sabi sauter. C'est mieux, tout le monde en a, tout le monde harmoniser parce que l'air est grave. Merci beaucoup. Ceux qui m'ont en Nzambe Jésus Christ Zongi le loté. Bisona bino tukutani. Balasima. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse la RDC et tous les pays d'Afrique, mais sauf les Rwandais. On est ensemble. Yango avanya kana bisoto ye azala kana nuwapi. Mibeko bozora awa yaneka basantima.